Mais before il y a grave ce Sami, a commencé l'année ennemi à Congo. Au Paul Kagame. Vous comprenez? Bah continue d'aller un individu dans le régime il y a sacrifice. Bah coûter 5 millions de dollars na Kachandaku. Aza banque to adef saka banque Lambert donc bah tu vas mis tout ni ba question. Pe ba coûter na passeport rwandais. Par rapport à maman Olivier Lobi a salaire sur il y a 680 000 dollars sur combien wana? Moi si nda ye ba bulletin de paie ya mobali na. Alobi amona ngote atikala omona ngote. Lokola alobi amona ngote. Ba tribunal so ya ba travail ezalaka. Akende kuna akende rotuna ngana yo ka mobali. Ozo comprendre? Et quand créer ba on peut bitumba na kinga kati. Ozo comprendre? Et quand créer ba on peut bitumba na kinga kati. Si ko ngana ko conseiller na maman Olive akende kuna atuna mbongo wana ekenda wapi. Batu wana baye na boule biso to wana boule a sacrifice ya ko serrer ceinture. Bango baye na boule ba koma ba nouveau riche. Ba uta ba Belgique kuna banda omela ba whisky na Château Rouge ba sala yelo te. Ba conseiller wana na bisa bino ba longola minute. Ngaso na lobi likambu facha osango na tour atongo ta osango ata na tour midi. Lelo bolongwe te. Bo banda okangama. Ba conseiller wana nde baza wana. Bayaki na idéologie ya liesa punda punda memayo. Madame Olive Lembe peut faire le bilan négatif. Biso na ye tozao babengi tokoki ko engager peuple te. Le bilan de Fati sera jugé négatif ou positif na résultat robima na ba il. Donc quand le président a dit l'IDPS c'est comme une armée, c'est un chef d'état-major. C'est-à-dire que soldat, je suis obligé, il y a beaucoup ma PKP, il y a tempérer. Sinon, on a comme des effets. Pour la cause, Oyezali, to conquérir pouvoir, to conserver en haut jusqu'à l'avènement de Jésus. Jamais IDPS. J'ai été étouffé par un individu complexé qui est M. Jean-Marc Kabound. J'avais dit à Kabound, tant que prophète politique, tu étais entré dans la porte, tu sortiras dans la fenêtre. Le lo aza place ou aza ngana zongina au babengi temple de la démocratie. Relation ngana maman Olive c'est purement humanitaire, ça n'a pas au babengi des liens avec la politique. Ce qui est politique, guerre na biso tozalaka nango na batu ya FCC cash, batu ya FCC PPRD, c'est-à-dire famille politique, il y a président Honoré Kabila, guerre wana continue. Et ici la terre. Guerre wana continue. Mandela Loba, la plus grande chose qu'un politicien peut donner à son peuple, c'est l'éducation. Misa ebele ya ba millions de dollars, ba sala publicité ya ba tracteur, ba lobi ke bukangalonzo, to banda ko lia 3 fois par jour, ba c'est pas gentil. Moni biloko ebima biso. Les États-Unis à la raté. Américains za na biloko te mikuwa o. To kanisa to bandolia 3 fois par jour na cadre ke bukangalonzo. Mutu moko individu mo azwa mbongo wana, olia lo na masango akolo na université na mboka na bango matata mponi. Conseiller privé ya président eza bato bayaka l'air ba moni fatia komi na bukonzi baye balobi ke bazana ba entrée ya ba lobbying bango bayebi ba financier donc omoni bato bayaka des opportunistes. Fatisko na souci ya osala zui atie bango. Minaka okende na cité de l'Oya po bato wana na timbela bango bakoma na système à Rwanda. Il y a un ingrédient, c'est-à-dire poison. Voilà, mbote bandeko balandi bipai nyonso bozwami na yebi ete boza ebele na ngonga oyo bozolanda biso tolobela Congo émission na bino oyo bozelaka chaque jour. Je tiens à remercier bino nyonso bato bopesa confiance pe fidélité na émission yo. Mingi papa Célestin Kelekele ya maman Pascaline depuis la Belgique na pesi merci. Na ndengo zali kosala misala pona émission oyo ekende liboso. Aujourd'hui Nazana, le gardien du temple, prophète politique, fils Moukoko, Yende Togosola, Naye, Makambo Ekoleka na République démocratique du Congo, P, na ville à Kinshasa. Fils Moukoko, bonjour et bonne année. Non? Bonjour mon frère, chevalier de la presse, meilleur V, na téléspectateur Nyonso, au Bazolanda, gardien du temple de la démocratie. Tu serais dans le Nouveau Testament, l'élève du Sphinx, Seigneur de la rue, prophète politique.
Voilà, fils Mukoko, retour au temple. Balobi Tosa Obika. Otosi Augustin Kabuya. Ou bien Otosi Nani. Tu éviter. Kozonga na IDPS. Nani a une motivation na yotu. Ouais, d'abord, Kozonga na IDPS avant de répondre à Tosa Obika. Et Outagi na Obabengi, mot d'ordre ya président de la République. Oyo Alingaki qui lié Obabengi P. Na katia parti. Il nous a observé. Bisomoto banda ko arrivé à Rosala Obabengi cesser les fêtes. Et le président de la République a imposé Péwana. Il a imposé ça comme autorité morale. Il a présenté Obabengi M. Augustin Kabuya comme Mokonzi Nabiso. Donc le secrétaire Augustin Kabuya, maintenant, il est intronisé par le président. Donc quand le président a dit, l'IDPS c'est comme une armée, c'est un chef d'état-major. C'est-à-dire, quand soldat, je suis obligé, il y a ma PKP, il y a tempérer. Sinon, on a comme déserteur. Et quand j'ai entendu le message à président, j'ai eu à faire un message, il y a soutien à Augustin Kabuya, puis qu'il y a des combattants, qui ont à distance, que tous sont obligés pour la cause, de conquérir le pouvoir, de conserver jusqu'à l'avènement de Jésus. Voilà. Et M. Augustin Kabuya a bengisa kingai, tokendai to s'échanger. Moi, je suis politique. J'avais senti na katinae et sengo ya ko retrouver l'un de ses frères ya combat. Puis a expliqué inga ba ligne politique par rapport na o ba bengi position tozanango ya un parti à mouvance présidentielle. C'était bien. Donc rapprochement wana tosalina M. Augustin Kabuya eza singa famille ebendanaka ekatana te bato pe bakoki koala ba emergeaki l'air nga na alaki libanda na oyebisa bango kaka babanga na bango te to travailler na o babengi esprit d'équipe ezaka o babengi savoir faire nde toko appliquer. Voilà, fils Mukoko, question bato bakotuna biso ebele ezake. Pourquoi kaka après 4 ans babengi yo? Parce que bazo préparer ba élection, parce que bayebi fils Mukoko un grand mobilisateur, c'est pas pour t'utiliser après batiki on a aussi. Non, le problème qu'il y a, c'est pas pour m'utiliser. Moi, je pense au babengi un militant de quelqu'un. Je suis le collaborateur, il y a président en costume na au babengi, il y a autorité morale, il y a UDPS. Je suis le dernier secrétaire général au Tshisekedi Atika. C'est-à-dire batutu ba okoma ba secrétaire général à mobilisation. Tshisekedi a la mukate pour nommer bango. Donc c'est que naza spécial. Je suis aussi le secrétaire général au asala ke fatia koma na bukonzi na ba stratégie belé. Vous comprenez? Ngamo journaliste, ngamo musicien ata ya ba o ba bengi ba demi ton mais yemba leka ba musicien ba boya o yembela biso. Ngamo mo Congoli mbongo ko kendo cha na banque. Ko utiliser nga là vraiment je ne crois pas parce que j'ai la maturité politique, je sais comment calculer Makambo. Makambo ezaka que le président a donné l'ordre, nous avons eu à... J'ai appliqué seulement Makambo au président Lobi. Donc, na minute oyo, ndenge l'église catholique, Papa Azala moko, na masuwa capitaine Azala moko, na IDPS, chef Azala moko, Augustin Kabuya, qu'on est obligé de les soutenir pour tout arriver à atteindre l'objectif Nabiso. Tout le baké ba okozonga na on a IDPS ezate pour na ba utiliser yo ezate pour na ba profiter na aura parce que ba yebi fils Mukoko azalaka na bat na sima. Ezaku tu pour na ngote en plus pe koloba na ke kozonga na IDPS na longwa jamais IDPS. Très bien. J'ai été étouffé par un individu complexé qui est M. Jean-Marc Kabund. Voilà. Pourquoi il m'avait étouffé? Parce que ngai na pema ki tant que politicien na lobi facha robeta deux mandats. Soka beti demandé ça logique. Nga na kozala candidat président ya IDPS na idée na zala candidat président de la République. Pour IDPS c'est ça un mouvement à fou la talate. Donc c'est-à-dire IDPS ndezana et kozwa même au comprend. IDPS c'est kozwa même au balobi que n'importe qui batie na obabengi poste à président obima président de la République. Vous comprenez? Très bien. Quand Kabunda a entendu ça, il a planifié obabengi élimination politique nanga.
il a voulu me mettre dans un conflit na frère nangai au babengi Jekoko, le vice-gouverneur. A nommé na poste nanga. Qu'on a nommé na poste nanga et alors il a idée que pour Jekoko a pesa un moto ya Kingabwa bima député. Il m'a sacrifié pour na bao babengi émergence naie Koko manae député. Et Kabound quand il a fait ça, Augustin Kabou est inférieur à Kabound, il ne pouvait rien faire à ce moment. Mais il m'appelait des fois même l'air Nabelaki, il a eu à m'assister. Mais Kabound m'a mis dehors pendant 4 ans. Il a oublié tout mon combat. Vous comprenez? Et m'appelait Nabimari, na se référait quand il Moko vient dans le Rankoyaye Bisanga que le combat que vous faites, c'est comme les écrits qu'on a écrits dans le tableau. Mais na makila, na crété. C'est-à-dire, bah, face à un pambate. Et j'avais dit à Kabound, tant que prophète politique, tu étais entré dans la porte, tu sortiras dans la fenêtre. Le lo, à sa place, soit à ça, na zongina, au babeng temple de la démocratie. Problème, pe na oye bisao, sous ces années. Kozonga na limité, bah, tu vas mon en lit panangu bate. Po, limité en soko bimi, et alors, babeng aller sans retour. RIP, donc retour interdit au parti. Moubaka Bima, Azongate, Chibala Bima, Azongate, Sami Badi Banga Bima, Azongate. Bato ebele Babima na Bazongate. Ce qui na zongi, c'est parce que Makila ya bao babengi ba martyr, bazo reconnaître que ngana bundana bango. Donc ils ont babenga réclamation du sang. Yangonde na zongi, na cadre, to sangisa énergie. Pour toi, bandeni to frapper, peut to gagner l'élection en 2023. Voilà, fils Mukoko aussi ko touché point accident na Osalaki. Tu as une relation na ona maman Olive. Lelo yo zongi na IDPS et ko déranger relation na binote. Relation na ngana maman Olive Lembe, première dame honoraire, et sa relation mo purement humanitaire au Outa et Panzambe. C'est Dieu qui a autorisé ça. C'est Dieu qui a autorisé ça. Pour batouner Kabound, pour na bango l'air bayoka esango kenga na sali accident, il fallait ba katanga lokolo na longwa na scène. Nzambe a touché pour na calcul ya normal. Est-ce que maman Olive va ko edenga? Batutu na tout na même bateau ba Hollanda biso. Na ndenga normal, maman Olive va ko edenga te. Pour ba maka ba bombe salo nga na beta na niva kinga kati, ako edenga te. Mais Nzambe akenda ko toucher mutema na ye. Azwanga en charge. Na moment na l'air na désespoir ya ba soin. Pe azinga en charge na catégorie ni catégorie privilégiée favori. Naza obligé kaka na remercier na continuer na relation parce que yé ayebisa inga ke aza mutu ya o ba bengi ba relation ba action ya ndambute. C'est inachevé. Donc plaisir na ye ozala ngana tambola na zongela. C'est ça phrase maman Olive Loba nanga. Ça a été même filmé. C'est-à-dire, à cause de la tambola, na zongela makamnanga ya UDPS. Donc, relation nanga maman Olive, c'est purement humanitaire. Ça n'a pas au babengi des liens avec la politique. Ce qui est politique, guerre na biso tozalaka nango na batu ya FCC cash, batu ya FCC PPRD, c'est-à-dire famille politique, il y a président honoraire Kabila, guerre wana est continuée. Guerre wana est continuée. Mais makambo etali que santé nanga humanitaire na maman Olive, là vraiment les gens doivent comprendre que ceux qui même battenga mundu ki na mutu na kotikala jamais ko sexual yango. Parce que c'est que maman Olive a sali, ceux qui ont manifesté ingratitude, même Zamba au monde en mwana mabe. Très bien, fils Mukoko lelo zongi na IDPS avenir ya ABT. Parce que bana batu balanda ki yo na sima yo leader okie na IDPS zongi na IDPS o ezanda ko na yo bana na balanda ki yo avenir na bango ezani. Ouais, avenir na bango sikoyo et s'éclaircir. Ouais bi que l'air tozale na temps ya crise o batu msu bakima ABT. Ba monanga politique ne lokola ya papa ba président Etienne Tshisekedi ya ozwa pouvoir mukonini. Batu bakima ABT ba donc comment ça réunion na ba madame Véro, ba madame Bibiane, ba maman Deborah, na ba maître Dori Mukendi. Donc na tikalaki mingi na bana basi, j'ai compris que bana basi yango nde Kadhafi azalaka na bagarde de corps ya bana basi ba Amazon. Mibali ba trahisanga mingi.
na idée même que bakende kosala allégeance na Kabund balongola na ABT onga na créa na molimo ABT na yo moko balongola nga poka bakende bayebisa Kabund apesa bango misala mais bana basi bazala na nga fidèle yango nde na yebisa bango na remercier bango pour na patience na fidélité donc na ndenge pende nazozonga limité boye soki secrétaire général akanisi ngai même na temps additionnel avant natala nanu famille nanga 5 bana basi wana bango nde na okoma na liste. Vous comprenez? Parce qu'ils ont été fidèles vis-à-vis nanga devant vents et marées. C'est ça le tissérédisme. Et comme ça va tout est. Le problème est que avenir ya ABT ça très bien. To komi siko ba bengi bureau d'études, ya appui, ya action, pe bureau d'études et de réflexion, pe d'appui na ba bengi action ya secrétaire général Augustin Kabouya mwana bouté. Kalate nde to sala ba réunion na biso awe ezalaka bureau ya ABT mais ba réunion na biso ekozonga na ba bengi temple de la démocratie. Donc kalate tozo se préparer donc tozo ebisa ba tutu to pardonner bango po balaksa ki ke bazala ki faible. Donc na minute à venir ya ABT et ça c'est tout à fait normal. Na cadre ndenge to sali rapprochement na Augustin Kabou. Nous allons parler de 4 ans, il y a Félix Tshisekedi bilan. Sortie médiatique, il y a Maman Olive. Alobi makambo ebele wa pepa ya simba ki salaire ya président honoraire azwakate. Alobi lisusu bilan il y a 4 ans oyo eza 0. Yango bozo bata manasima salaire à chef de l'état pour boire avec les populations. Na yoki sortie officielle ya madame Olive Lembe Kabila. Alobi que bilan ya président eza 0 eza obabengi négatif pour nga fils mukoko na répondre kakaboui toza na démocratie na kati ya démocratie mutu to aza na liberté ya kosala obabengi bilan toza na ba parti monote ya monopartisme to neti na ba Russie oyo ba imposa batu ka bilan même eza négatif balobi ka eza positif non. Makambo Maman Olive aloba ke bilan na biso eza négatif, ezo engagé kakaye na analyse ya salaki. Vous comprenez? Mais pour na biso bilan eza positif. C'est-à-dire bilan na biso eza positif, gratuité de l'enseignement o ezalaki kaka test na kati ya constitution, lelo ba pauvre bazwa ata temps ya okotisa bana na bango na classe ba yeba I na 1. Mais na ba condition ni fils moko. Même dans n'importe quelle condition Mandela Loba, la plus grande chose qu'un politicien peut donner à son peuple, c'est l'éducation. Nous avons osé ce que les autres n'ont pas osé depuis l'indépendance. Je vous dis, nous avons osé. Un long voyage commence par les premiers pas. Nous avons fait au Babengi premier pas na biso na Babengi gratuité de l'enseignement. On doit féliciter le président de la République. Deuxième loco, budget na biso ya la ineti budget ya ba ville neta ba Tripoli. Budget mon minable. Lelo to majoré budget to longoli yango na ba 3 milliards et comme na 15 milliards. Ozo comprendre. To zongi so ba bengi ko banga mbongo ya l'état na o ba bengi patrouille o ba bengi financière na o jila lingeta zo sala. To ke lisusu. Nazo ke de manière o ba bengi ya ko toucher kaka. Très bien. Diplomatie na biso na niveau ya monde to koma yu pays échec o batu bayo kate. Fatia bunja bundi lelo États-Unis lelo France o e komaka lettre ya embargo na biso élevé embargo. Lelo États-Unis zo condamné Rwanda o yaza bon élève na bango. Lelo to Congo e komi o babengi pays solution neti Brésil. Malgré que mbongo wango ba pollueur ba opesa ngo na nuté. Wana eza sur le plan au babengi diplomatique. Mais par rapport au bilan, tant que gardien du temple, non, même moi je peux faire le bilan positif. Madame Olive Lembe peut faire le bilan négatif. Bisonaye, toza au babengi, toko ko engager peuple. Le bilan de Fatih sera jugé négatif ou positif na résultat ko bimana ba ilna. Ce qui toque en 2023, tokomi en 2023, peuple a beau voter Fatih ko reconduire, c'est que le bilan est négatif.
Attendez, je suis en train de décortiquer. Pour m'envoyer bilan comme polémique. Yo lingo sala bilan pour na batumo bavanda na kota bikuku na Kimbanseki. Bango pe ba na bilan na bango. Mais bilan ekoyala o babengi officiel, certifié. Et ça obimana ba o babengi na ba ing. C'est-à-dire si le peuple n'arrive pas à voter Fati, c'est que le peuple a jugé le bilan négatif. Si le peuple vote Fati en 2023, là, il n'y a pas débat, il n'y a pas match, le bilan est largement positif. Donc, c'est pour ça que nous avons par rapport à maman Olivier Alobi, il y a salaire, il y a 680 000 $, sur combien wana? Moi, si je suis un bulletin de paie à Mobali. Alobi a mon angoté, atikala mon angoté. Le col Alobi a mon angoté. Le tribunal, il y a un travail ezalaka. Akende kuna, akende rotuna, ngana yo ka Mobali. Vous comprenez? Et quand créer on peut bitumba na kinga kache. Vous comprenez? Et quand créer on peut bitumba na kinga kache. Si on a au conseil na maman livre akende kuna, atuna mbongo wane kenda wapi. Vous comprenez? Atuna yango c'est pas un débat autour mais mango na momo to na mambo ba est bazo bombarder ba avion to ya komisango actualité. Point de vue na sur jugement jugement et bilan, c'est tout à fait légitime et démocratique parce que nous sommes en démocratie. Voilà, fils Mukoko, au Tegel Obamakambo, il y a budget awa. Ils ont un bateau au bas comme la biso ba message balobi. Budget wana ezalaka kaka voter et sous kaka na parlement ou bien vraiment circuler la population parce que population azoliate. Surtout vite total en terme il y a dollars, beaucoup de dollars na combien? Tuko dollars et combien na combien? Beaucoup de nzela il y a bien ezala qui combien de kilomètres, bosali combien de kilomètres et puis botiki ya mabe o bobebi c'est et debi combien de kilomètres. Sans vous couper la parole, là ça me demandera de faire toute une émission sur les bilans. Voilà. Hein? Yebisa ba téléspectateurs, on va faire toute une émission sur le bilan. Vous comprenez? Makambo ya koloba kolia. Bomona te na mboko yo babimisa ebele ya ba millions de dollars. Basala publicité ya ba tracteur, balobi ke bukangalonzo, tokobanda kolia 3 fois par jour, c'est pas gentil. Omoni biloko ebima biso. États-Unis à la raté. Américains za na biloko te mikuwa o. To kanisa to bandolia 3 fois par jour na cadre ke bukangalonzo. Mutu moko individu mo azwa mbongo wana, olia lo na masango, akolo na université na mboka na bango. Matata mponi. Azolo ba pa oya oza candidat. Vous comprenez? Yango ndenga nazolo ba batu misusu ezana ba criminel économique au peuple face à prendre na bango. Oyo soki ba kangami place na bango ezana makala te ezana kanya makasisi. Neti ba matata mponi wana. Tale bela mbongo. Na ebite le ba mema mbongo wango na ba valise na ndaku basi na bango balenga kate. Batu na bango tate ke papa mbongo ebele boye poani. C'est que na basiana pe baka ba miibi. Vous comprenez? Pour na mambu oyo lobi na ngai ya bilan de manière au babengi détaillé, on va les faire parce que je crois bien le réalisateur nous azana timing par rapport à l'émission. Voilà, tozonga la bino bandeko balande toya ko sala détail ya bilan ka denga fils Mukoko otoloba. Fils Mukoko parlons de l'arrestation de Before Biselele. Before Biselele azaki nani na gouvernement. Before Biselele balobi batubazo tout nanga balobi conseiller privé musa na ezalakani et pourquoi bakangi Before Biselele. Conseiller privé n'a pas na la conseiller nanga privé. Vous comprenez? Conseiller privé ya président eza bato bayaka l'air ba moni fatia komi na bukonzi baye balobi ke bazana ba entrée ya ba lobbying bango bayebi ba financier donc au moni bato bayaka des opportunistes. Fatisco na souci ya osala zui atie bango. Kote atie bango lie bango basala. Oyebike bato abalinganga te. Na diminaka okende na cité de l'Oya po bato wana na timbela bango bakoma na système à Rwanda. Il y a ingrédients, c'est-à-dire poison. Il y a onde so moninga à part ba jour au président benganga soki bango bakei. Président m'appelé soki bango bakei pour protéger nga. Bato wana baye na boule biso to na boule à sacrifice ya ko serrer ceinture. Bango baye na boule ba koma ba nouveau riche.
bauta ba Belgique kuna banda omela ba whisky na Château Rouge basala yelo te ba conseiller wana na bisa bino ba longola minute ngaso na lobi likambu facha osango na tour atongo ta osango ata na tour midi lelo bolongwe te bo banda okangama ba conseiller wana nde baza wana bayaki na idéologie ya liesa punda memayo kobenga na ba banque mais before eloko ya grave ce sami akoma sola na ennemi ya Congo o Paul Kagame ozo comprendre ba koti na ndaku na un individu na régime ya o babengi ya sacrifice ba coûter na 5 millions de dollars na kati ya ndaku aza banki to adefsaka banki Lambert donc bato ba mituni ba question pe ba coûter na passeport rwandais yozo loboza congolais yango ndo moni président de la république alobaka déjà ko déboulonner même na suka déboulonner ezana bato belé ba belela before biselele azana ba relation na Rwanda so la kana Paul Kagame na kala pourquoi chef de l'état asali yango ka siko bato balobi eza parce que azo préparer ba élection azo batama na sima ba arrestation na yo kango TV mo ya ba étranger ya onde na ba Burkina Faso ba komo kata ba RFI na ba TV mindele toko kata ngo diffusion TV anezolo ba Fati akangiera po laksa na batuke aza honnête Facha sa prometaka Facha sa loba même na famille na e muto okendo sala trafic d'influence na kombo na nga ayeba ke to kabwana Facha za mutu mo amemaka maka malembe mais asala on attend tala nga naza muto oyo naza collaborateur ya Fati oyebi ba désordre mubaka sala na kati ya parti mais to kota vwa mubaka ko kuta na monsieur Kabila aye na parti to lobi ke to longola e Facha lobi botika e ngam na beta na mesa na lobi ke tozo longola ye parce que nga na zui information ke a créé de ba cellule ne na ba section na e pe muta kote la kasa kufa wana loba na papa ba président tozo longola ka siko bino bato ba français bokota una bokoma ba lettre na mino ya révocation ozo comprendre Fati amemaka mutu na malembe ozo comprendre atikaki before ba grief e comme ebele ozo comprendre aza na makala etikali na ba misusu pe baza wana boyeba na trafic d'influence boke makala yango na oyebisa na o babengi PDG soki ADG ya DGM boloke na niveau aéroport boloke na niveau beach po bako risquer basalo babengi fuite de Mahomet ozo comprendre biso nemi na biso Congo oyo azotika ba veuve na ba orphelin Kagame yo solane na téléphone pour quel intérêt pour Fati quoi la kisi wa alati moniera lobi Kagame loko yo sakana na la soke ngana mwana combattant Kagame benge bakuta na Qatar aboyi ozo comprendre déjà loko Fati la ça déjà zo la kisi déjà que zela na nous na zo moyen na somba minduki na bato bana kitono ko mona makamna osala yo siko sola na Kagame o sola Kagame o monde bakangi yo le tout puissant bino ba sala biso boye po mona mokonzi mboka bazo tia biso ba kali kolega kutu bar poto ya mort Siko auto tanga makambo ya Kagame sikoyo Est ya République démocratique du Congo ezana kimia te Bunagana toyeba sous position na ngote to lobela Bunagana jusque là eza toujours occupé ceux qui peut eza récupérer na basoda na biso toyebite na lingi toyeba est-ce que président de la République bato bazo lela trop wane longwe diplomatie comme na ngale na lobi bato balobi azolela na ngalo bato bazo lela parce que partout azolela Rwanda ezo menacer biso Rwanda ezo agresser biso mais azo agir te tozela ngo camp parce que ba congolais bazo kufaka to mona omoni bato bazolo ba olela tangaka kombo ya président Moïse Katumbi nda lobaki na respect belé na ya mais na politique ba mamsous toko tolérer te même toza ba petit na ba président zo ça la diplomatie azo expliquer Yozo, même ce azolela parce que bande connaît ba congolais bazo kufa. Mais fallait agir. Ko agir bio lingi banine. Guerre wana za guerre mo banda depuis kala plus de 300 groupes armés. Guerre wana yo monyango za guerre mo neti ya batu ba eza guerre ya lithium na coltan.
ba société ya mindele bana sima wana Kagame ane lo côté bazue ka neti coopérant Greseler kenda oyiba po tekela biso na moins cher bato amba bonde ko somba matière na voie normale siko ba métier international wana bana sima wana eza n'importe guerre te et kota donc bato baze belé na kati Fachi aza entouré na ba ancien rebelle choto tangi ba Jean-Pierre Bemba ba yebi vraiment ndenge bitumba est wana tala ba élection est aussi nini guerre est aussi le problème la guerre dans une guerre on ne porte jamais une montre pour regarder kota la timing to kota la calendrier Moïse Katumba le bigi so comme président olinga ka otanga kombo na ye yango nde na lo ba ke ba on petit faut ba la honnête bande kono bazo kufa olobi ke magie oyo za na oyo aussi sa guerre obombia omukoyo koma président de obimisa po bato wana tu ba okufa ebele cimetière ana okendo epsi ba onde yezo elobara Lazare lève-toi soka za vrai patriote de père et de mère ata bakabwa na mokonzi mboka oke omona ya lobi yanga boule eza boyi avandi nango azozela mukolo akokoma président de aoya retrouver. Et en plus, makambo ya terrorisme oyo azoloba esami na este babomi batu na kati église. Terrorisme eza o babengi sabotage oyo esalamaka na surprise na États-Unis ezali ya koya kozwa ngo tatango na faiblesse ya gouvernement. Talaka batu bakoti neti bombe mona otoka batie kuna mutu amemaki yango mwana mwasi na kati ya nzungu ya ma famille. Ozo comprendre? C'est ça le terrorisme. Makambo ba que yoko nakosi sa guerre au moment batu ba kufa yo lokola nzambe apesa ki vision ya aussi sa guerre kende ko yebisa mo nzambo ngala moni na aussi sa guerre soko komi facha boyo bimi obibo tala na yako moni ko yebisa e aboyi mais yo vando komisa oneti propagande makila bato ça je ne peux pas accepter même tozalaka bien naï vous comprenez makambo guerre est nazo yebiso zala sur Moussa Lobara, la guerre sera longue et populaire. Ça terminera là où elle est venue. On a une prophétie, hein? Ngana bakisi avec beaucoup plus de dégâts na Katia Rwanda. Moussa Oto cité wana tozaki awa obika ekoi na RDC azongisi yango Brazamba. Fati n'est pas Mouzé. Fati n'est pas Mouzé parce que Mouzé azali mutu alai pe na o babengi ba tempérament na ye. Vous comprenez? La guerre sera longue, ça terminera là où elle est venue dans Rwanda. Ngana zoye bisaba soldat na minito. Mukoto kota Rwanda, na Rwanda nde bozwa salaire na bino. C'est-à-dire, nyonso bokuta kuna. Robe de nuit à moi sa Kagame, ozui ote kangwata tombola. Nazo pesa ba message nde ça soit pesa ba Cobra na guerre ya o babengi ya lisuba na ye. Aloba na bango soki bozui plateau place lisuba za salaire na bino bozwa ngoku. Voilà. Le problème est ça Rwanda makambo azo sala. Muta kufata mona. Voilà, tout comme déjà cochité na émission na biso à Mokolma. L'office Mukoko, est-ce que vous avez déjà carte d'électeur? Oui, nazwaki carte d'électeur dans le silence. Naboya ko sande batutu, ba sande batu nyonso basala. Azui bana quartier na bango ya ba mineur na fanfare pala la azo diriger. Donc ya onde na oyebisa bana mwamba ba se préparer soki ba valider dossier na ngai. Na niveau ya limité, bana mwamba matete lemba kise sungaba limité. Ba déjà que ba na candidat député na ba molobeli ya babola pe ya ba bazanga bandeko ya. Processus ya enrôlement wana ezokendele ndenge nini? Ndenge ozotalela ngo na ba qualité ya ba carte o bazo livrer bato. Ozomona ondeni. Carte ana ndenge zana so bakangi photo obima metito obima rayo. Même si eza en qualité. Maman mso azolela lobi eza elonginete ba. Wana eza ba mama o babengi ba manipuler le roi mère wana o ya lamuka. Makamba processus électoral eza wana ba o baboyi kokende ba vanda na bango. Toza na ba photo bazotindela biso bato aseni bazokanga bato photo na mabele.
oyebi bureau o bato bakokende kozela carte na sa nzete ya manga me bakangi bato wana te mpo nani tala biso UDPS toza prêt mpo na baélection tobanda deya koplanifie pré-campagne yango nde omona CG Augustin Kabuya mwana bute akita na oyo babengi Katanga oyo bato mosusu bamonaki yango bazone na bango interdit amarche si Katanga alambi yango akekisangani banini abeti yango bili na file ozo comprendre biso toza oyo babengi machine te toza usine politique tobanda koprépare baélection lokola bandeko na biso ya FCC PPRD bayebi baokende te parce que tricherie déjà ezomonana façon besoin enrôler bato na zamba tala oza na preuve te bafoto ezali toza na bafoto basa Facebook réseaux sociaux oyo bato mosusu baleka babi fils moko akufi mais fils moko aza vivant yo ozokroire na réseaux sociaux bango baboyi okende baélection mais bayebisi bato bazwa bacarte d'électeur te bango bana bapasseport diplomatique na bandako na bango bakonza PPRD sikoyo peuple wana so azwi carte d'électeur te so bandeko ne bangi batindele mbongo akesenga bakonza PPRD bapasseport na bapo akende ozwa mbongo tana bato nde bana ma peuple te baboke na baélection batuna biso bato boya oke na baélection soki toalaka makasi te mais UDPS ekufa pole toboke baélection toboyi kokota na bainstitution Tshisekedi abi mutu akota te ka Fati Fayulu Pire Petit ya Tshisekedi le père akota ba Franki Djongo bakota balobi otoke bunda na palais du peuple bato batalaka natika vraiment autant de millions nanga pendant 5 ans ka pona père alimento toyebisi bato a PPRD boyi les biso toboya oke na 2006 boloba na biso la politique de chaises vides ne paye pas bino pe abolo bake bobo okende tozongse bino pe la politique de chaises vides ne paye pas le train est en marche ozo comprendre biso toke na élection voilà bango mo babona bango biso persi bango te fils mukoko toki masima ngonga fils mukoko liloba na wana bato nyonso balandi biso liloba na bato to balandi ngai nazongi limité parce que toza na mission Tshisekedi le père atikela biso ya ko batela pouvoir ya ko zwa pouvoir ko batela ngoti Jésus akoya nazongi limité pona soutenir CG Augustin Kabuya na cadre que yende mokonzatie tout pouvoir vient de Dieu vous comprenez dans la vie pe ba grand savant baloba il faut savoir servir pour lobi pe ba servir yo vous comprenez na minute onde nazongi wana na limité bao tout bande ko gagner na limité ba banga na bango te vous comprenez parce que na oyebiso UDPS andenge zawana UDPS ane za wenge place Fatia zali na micro place Kabunda zalaki Kabuya za fils mukoko Augustin Kabuya za fils mukoko aza Peter Kazali aza po matawana eza blagité vous comprenez na oyebisa batu bazala calme les grands stratèges donc nzamba mobilisation à Zongi na soutenir Augustin Kabuya très bien na armée des bâtisseurs tshisekedistes donc pour na makambu nyonso baye baka que je suis de l'UDPS je resterai de l'UDPS voilà fils Mukoko restera de l'UDPS mesdames et messieurs tokomi na suka ya émission ya mokolo malelo soko landi biso tina suka kobosana te ko s'abonner partager peu kotia ba commentaire na et osala biso bien je tiens à remercier la fondation Ben Mboyo Likela balobi fondation Ben Mboyo Likela et la fondation ezoya na ba innovation ya makase merci na Chansar Ilumbe pe na fondation Chansar Ilumbe oeza fondation moko ebotami sika eza sala ba aide humanitaire merci na boss Chansar Ilumbe na bosanyelo moko voilà Papa Zoya le 31 azoya na 80 chaînes ya ba TV ya ba mindele eza occasion pour na biso ko pesa message na o babengi barbarie makambo mabe sala makana est papa za avocat ya bamboke belé ba Ukraine banini ba peuple indigène banini to sunga mokonzi ya ville Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka na Jekoko Mulumba to sunga bango to laksa ke toza peuple mo discipliné
eza l'occasion te ya koya oyiba bamama catholique bachombo te soki omeke eloko wana mbala moko avion express kanya makasisi parce que eza image ya mboka tozala mobiliser talaka 80 chaînes donc azoya na baagence Reuters ba CNN donc bachaîne ya mystique ekoya bakopema na Fati akobeta masolo oyo babengi ya est donc yango nde nasengi wana batu à partir des 31 disciplines na cadre que toza vraiment un Congo au cœur de l'Afrique. Merci na Équateur, mon père Mbandara, ma mère. Merci na maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Merci na 1500 giga Yves Mboyo, lycée Yombo, na pesi Yombo, président ya Congo Bomoko. Merci na Bino Nyonso Tokutani Mikole Koya.